ngoya on azaka na makasa ko condamner yete nazaka na makasa ko condamner yete parce que biloko musu bosalaka ye bino bosalaka yango pire que oya salaka ya on azaka na makasa ko condamner yete muko bo tiko tungisa ye muko bo tiko luka ko boma ye nana otika na ko soutenir Karine pour mona ye azo vivre vie na ye na ndenge na ye aza na ye bien na mwana na ye na libota na ye na otika nanga mais tant que bino bonga bo boma ye ndi yango poussa biso atala na 50,000 na okata moko na pesi ye na tika na 50 pona bino ba congolais mafana suki wana. Merci Mayuna batu misu ba osenga na matisa bango bo pesa nga espace mutalobi atiki comme ça na matisa baninga misusu mafanga na loba na okita na ngai d'accord loba après to landa okita ngai te pona na lobi ya mafanga lingeka na loba boya ba chinois baza droit ya ko vivre à l'aise eza te ke chinois moko so afingi mutu kuna baya kipabilité